Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Jomak Show awezali wa bino Jomak. Lelo tozongi lisusu awa pona ko meka moke ko informer bino na mwa ba makambo ebele oyo ndenge ezala kaka biso lobaki toko pesaka bino ba information ya vérité polele sans tricage. Mwa mikoleleki ezalaki na biso mwa ba misala mwa mingi oyo senga ekemba mususu ba show na biso ya direct na kati ya studio ezala mpe mwa muke stoppé to andako diffuser souvenir mingi te mais mikolo yo makamyo saison ya nobre sikoyo boko banda ko zwa penza ba live écoute to ko préparer ba show mususu oyo to banda ko sala mba mususu téléphone kozala mutako benga na audio bengi et puis toza ko sala mwa ba débat live ndenge zala kaka awa tokosola mwa muke et kozala mwa makambo kaka to sangisa par-ci par-là et puis na mikolo eza koya peut-être na week-end yo peut-être dimanche nde toko développer sujet moko très important awa penza tokolobela likamoko eza même en dehors tokoloba na ebite en dehors ya makambo ya église oyo ezotala sujet ya vie normale toko toucher sika moko boy oyo peut-être yo mtozolanda on négligeaka likambo yango ekoko sauver pe vie na yo to ekoko sauver vie ya ndeko na yo ya mwana na yo ya mwasi na yo ya mutu nyonso kaka oyo azaka proche na yo parce que eza likambo moko surtout biso ba africain to néglige yango mingi tokomeka moke kolobela yango awa ndenge biso lokola bato ebele balandaka biso toza pe na devoir ya ko éduquer pe batu oyo balandaka biso pona ko beta sete na makambo batu ba chaka muke sima ou bien batu ba négligeaka mwa muke tokomeka mwa muke ko beta sete wana pona kaka ko baksa en plus na kati ya ba communauté na biso esika tozali po eza vraiment important que likambo yango to considérer yango yo mtozolandanga chance ezali ke on négligeaka aspect wana eza aspect ya nzoto na yo eza très important bolandango na bokebi po makambo ezaka mwa mingi na ebite. Okay, good morning papa bino kona good morning awa toza good afternoon papa Estevan na woni kuna moi ba mususu ba kote deja wana malgré eza retard et puis naza na moi ba traitement na okendo kosala travaux ndenge ezala kaka toumela pena mingi ya te eza kaka mwa intro tosali toteste mwa bamakambo ebele oyo tokointroduire bon eloko ya liboso tolingi tolobela awa eza nini nakanisi boyebi ke biso tolobelaka mingi makambo ya séparation ya lingomba po toyebi ke soki biso lelo toza ndenge tozali ezali po lingomba eza na séparation soki mokili eza kotambola malamu te ezali po bakimbangiste banéglige makambo ebele oyo papa Simon Kimbango apesaki baligne de conduite bapapa misatu bapesaki baligne de conduite ndenge esengeli totambola tomoni bamanipulation na makambo ebele ya ndenge na ndenge ekoti yango etie biso surtout na badistraction ebele oyo vraiment ke lelo tomoni pena ke makambo ezo kotambola pena na ndenge bien te biso loba ke soko tali eloko nini esalaka ke bokomona lelo na media bokomona bandeko ya 3 égale à 1 baza ko se contredire ebele po eza makambo mingi oyo babanda koloba na kala ezaki makambo lokuta ya makambo solo te yango esali lelo ke esala ndenge lelo tokomi mukomona poser question moko wana na lobi ke est-ce que église kimbangi c'est ami balé na comment ki wana mais pona nga na omona ke église kimbangi c'est ami balé bat musu ba koloba ke non église kimbangi c'est zaka moko mais lelo yo toza na ba soki mutu vraiment atuni yo na bonzoto boye mais toza l'église kimbangi c'est ami balé et là deux ba misusu baza na nkamba ba misusu balobi biso to koloba 26 égale à 1 et là la version mibale bato wana mibale nyonso baza ko croire na Simon Kimbango bato balandi Simon Kimbango babengi bango bakimbangiste donc toza bakimbangiste parce que biso l'air nyonso biso surtout bato mwindo ba africain
tozalaka mingi soki likambo même ata ozomona ke ezosala sens te na nzoto boye molimo na molimo biso ba tozovivre na nzoto tozosala makambo nyonso na nzoto mais soki ekomi na kote moko boye soki olingi ezala na mwa avantage na yo okoloba ke na molimo nzambe ye moko ayebi mais en même temps tozovivre na mokili oyo nzambe apesi biso toza koutilize makambo oyo bato mosusu bazosala na bonzoto ozomona bato mosusu lokola ndenge toyebi bato mosusu bamindele bazosalela biso e biso toza koutilize yango mais soki ekomi mpe biso tosala tolobi ke nzambe akosala wana eza makambo ya nzambe ye moko ayebi mais soki ekomi lere ya fonctionnement na biso ndenge tolalaka ndenge tosalaka nyonso tosalaka oyo toliaka mindele ozomona mindele bazofanda bazotravaille mutu ezosala mais ekomi pai na biso ekomi molimo nyonso eza na molimo nyonso molimo nzambe ayebi tokosala eloko te donc nyonso eza na molimo ata na bonzoto tozosala te mais est ce que likambo na molimo na nzoto bo ezosala sens soki lelo moto aye kotuna o question bon bino na église kimbangisi oyo nkamba na eza église kimbangisi bango balobi baza bakimbangisi même yo kodisqualifie bango me balobi baza bakimbangisi tosala makambo nde moko te bango kuna balobi ke eloko oyo bakosala yango boye banda lelo tokotambola boye biso awa tolobi ke non biso tokosalela boye te toteli kaka na boye mais toza deja baéglise mibale bino toyokaka ngo babaka oyo église wana ya nkamba wana eza église mosusu moni eza église mosusu eza église kimbangisi te mais bango balobi eza église kimbangisi moni alors soki totali na ndenge ya molimo église eza nini église ezali nini est ce que église eza bamire nesi place nga na fandi aso na bina komisa yango église kimbangisi ekoma église kimbangisi na bongisi yango bien tala bato baye donc tango bato banosangana na tokomi par exemple 100 personnes est ce que bato wana moto bakosala ke ekomi église ou bien tango bino bato bofandi bolobi même si bato bazoya te bolobi esika oyo topesi yango na nzambe mbala moko ekomi église donc place nde toza na problème yango wana mba mosusu toza na banégligence na biso oyo ke toza na biso na posa ya kosala likambo te na balogique nyonso mais tokopesa baraison moko boye ezanga ntina oyo ke mba mosusu toyebi eloko tosala te neti namonaki mikolo oyo mwana moko akopiaka nga mbala ebele alingaka kokopie makambo nga nasalaka azosala badiffusion na bayoutube wana mwana wana alobi ke nga naza kimbangisi te naza satan naza alobi makambo ebele mais eloko nga alobaka ke omoni nga nalinga kolanda makambo nyonso te oyo ke mpo moto alobi yango olanda yango non parce que biso tozosala makambo oyo eza baventure te soki omoni nga nayelanda nalandi mutu na mutu alobi na répondre obi nalandi parce que nazomona likambo moko eza wana ekoedike bato eza kaka te n'importe qui alobi kaka obalandi nazoprépare émission moko na kosala nakomeka mama kotya makambo mwa na nzela boye ozomona mais awa lelo eza vraiment na makambo mosusu na nga nalobela awa oyo eza vraiment important ke olanda yango eko sauver vie na yo ekoki mpe kosauve vie ya ndeko na yo donc peut-être lobi tokopréparer émission moko spéciale oyo tokodévelopper parce que basujet eza ebele makambo mpe eza ebele ya koloba likambo wana nalobela eza nini lelo oyo tomoni na mboka na biso to na Afrique bandeko na biso ndenge baza kokufa likambo moko ezongela nga na motulere nyonso papa Diangenda alobaka likambo yango ezalaki na centre d'accueil baafrika américain bayaka na centre d'accueil papa Diangenda kunti mazuma aloba abandi kosula na bakobandi kopesa baafrika américain wana message papa Diangenda alobi nini eloba maka azo s'adresser na baafrika américain ke bino baye oyo bokendaki kuna batekaki bino kuna bokendaki lokola ba ambassadeur bokozonga
pona boya kolakisa bandeko na bino makambo mingi oyo ba ignoraka baye oyo batekamaki wana bakozonga na Afrique e bakolakisa makambo bakolakisa bandeko na bino makambo mingi oyo ba ignoraka tango na yoki maloba na bi donc biso surtout bato mwindo ya Afrique tozala makambo ebele oyo to ignoraka makambo ebele to ignoraka ezalaka mawa omona moto akomi awa na poto mais azakaka na bizaleli ndenge moko na ndenge autaki na mboka na biso donc ayekoli na ye eloko te milie na ye makambo nyonso asalaka na ekaniseli na esaleli ya makambo ndenge kaka auta ekola donc ondira azwi eloko ya sika te donc makambo mingi oyo biso to ignoraka okomona lelo bamaladi ya ndenge na ndenge eza koboma biso na Afrique kuna okomona mosubo bandoki basali boye eza bandoki te eza ignorance ya mwa makambo ebele yana bi omona lokwa bato ebele balandaka ngai pe eza pe important ya kointroduire pe makambo ya boye po eko aider vie ya moto eko sauver vie ya moto ozomona na olakisa bino eloko moko awa oyo nani na ndako na ye aza na eloko oyo nakalisi toyebi yango tokendaka na bohôpital tokendaka na ba rendez-vous ya docteur tango moto azokoma na pa ya docteur eloko ya liboso soko oke pa ya docteur eloko ya liboso basala eza oyo eloko ya liboso basala eza oyo batala o tension eloko ya liboso yango oyo batekaka ngo je crois dans le système qu'on a Europe alors avec des euros peut-être kozala moins de 50 euros 20 euros 30 euros oyo en Afrique na RDC 35 $. Awawa peut-être 40 $, 35 ba prix moral na koloba oyo tensiomètre lelo na ndenge tozalaka boye maladie ya tension eza maladie moko très dangereux oyo ka moto akwei boye arrêt cardiaque o paralysé akwei boye bino bomona kaka moto maladie ya tension mais sikoyo alobaka silent killer donc eko boma yo na silence donc ozo yeba te mais ezo kolia yo eko boma yo na silence oyo brusquement mais na kati na biso nani aza na eloko na ndako na ye mingi bayebaka te ti oza wana oyebaka no te ke ozalaka mutu ya tension oyebaka te parce que ba symptôme eza te na nzoto ozoyeba na yo te ke oza na tension oza na malade ya tension oyeba te ozomona no parce que ozomona no bien otambolaka na yo ozokende na yo ozomona no pe normal tension ya normal awa ekozala awa mingi tobaka ba 120 120 par 80 non chiffre likolo wana eza 120 chiffre à C eza 80 comme bakoloba 12 8 bon nayebi te ko système ya français kuna bamesure yango ndeni nini ya normal yango wana okokota même na internet oko google yango omona biloko wana nyonso eza wana soki omesure tension na yo ozomona ke ezali par exemple nesi na système ya awa likolo ya 140 likolo ya 130 eza déjà mabe likolo ya 130 eza déjà mabe likolo ya 130 bato mosusu bazali azotambola ne normal okomona eza 180 par le mosusu 120 eza déjà danger donc okokweya pouf ozomona motema estope
Alors, avantage ni eza les locaux. Ils sont moins cher. Ils sont locaux penake na ndaku ya mutu nyonso faza nango oyo. Soko zo landanga tata to mama eza recommandé na ndaku na yo il faut oza nango. Soko za nango na ndaku na yo. Eloko nini ko sala o sala. Zwi yango ezalaka ana oko bima tambula nango même. Ko cha batterie okoki ko brancher na courant na tongo leo la moki otie na liboko okofanda ndenga na fandi bora mesa brancher yango ofungoli awa kotia yango na liboko oza siri ke singa wana ezotala mopanzi eke na mopanzi ya sima wateme na liboso puis bendi okangi otie liboko na mesa relaxé makelele te mouvement te ovandi mwa ntango moko boye so omoni kokomi calme ofini bouton wana ekopompe mopepe après serre yo après aller ntango ekoma na position nango normal ebandi kobimisa mopepe wana ebandi okita ekokoma tina suka nango epesi yo bachiffre na yo ya tension na yo ndenge ezali okomi yango soko tokomi na katikati ya mokolo soki ozalaki na mosala te ozwi lisusu okomi soki ekomi na bapokwa ozwi lisusu okomi soko osali nango par exemple 1 mois ozomona ke ntango nyonso ozwaka tension na yo eza likolo oke komona docteur olobi na ye omemi na nini na yo pa ya docteur olobi tala nazozwaka tension naomona ke eza mingi likolo efani likolo banda yango sikoyo bakoteste batali tension na yo bateste mpe nango babia eloko ezosala malamu nde soki ifo apesi yo kisi na lere wana mpo ekitisa yango epuis kisi ya makasi ya malade ya tension eza nini ezali régime alimentaire mbala mosusu bato toyebaka te yo tolinga mingi osoma biloko babwate wana banini ezaka na bamungu ebele ozomona eza na bamungu ebele biloko oyo bwate oyo eloko eza na pake oyo eza na mungu ebele mais soki oyebi ke oza na problème ya tension okoki koevite babiloko wana surtout biso bato ofandi mingi na baeurope tozanga mingi bata système azolinga mingi biloko Afrique or biloko na biso ya Afrique po ezala gu ya malamu fo ezala na mungu ekoka so eleka ozomona tolingi fumbwa tolingi makayabu tolingi ba Thompson tolingi ntaba so bache mungu avama te okoka ngo gu nango pena te donc tolingi ba biloko wana mingi or biloko wana nde yango pende moto eza siko soko comprendre que tension eza likolo mbala moko soki osalaka biloko oyo na stopango parce que eko kale ovi okanaki yango to totambolaka bona pum okwei ubi ozalaki na vola omonaka bu kale alekari ke na libanda ekekweya kuna mais soki oyebi lere wana sikoyo ostope babiloko lokola mungwa okomi komela bamai ebele parce que mosusu ozana soki ekangamaka nzela moko tension na diabete ozomonaka mingi ozolamuka na butu ozosuba mingi na butu donc sucre na yo ebandi deja komata biloko yango ekendaka mingi nzela moko sikoyo kotala bakilo bamisusu okomona oza monene ozomona oza monene ozosentir surtout mutu ozomona oganye bapoids ebele chance ezali ke tension na yo oza likolo oganye bapoids ebele chance ezali ke tension na yo ekozala likolo parce que ndenge toza bato boye selon molai na yo na nzoto no ndenge ezali oza na bapoids moko bofo ozala nango na nzoto ozomona par exemple mutu ya 1,50 m ako peser par exemple boy tokoloba par exemple 80 kg par exemple c'est exemple mais ceux qui osa déjà na ba 95 ou bien 100 kg 110 kg eza ebele oza sous na tension si on va mikolo lokwa na remarquer tension za likolo
faut na sala ba régime na sala moi sport na diminuer kilo parce que soko longo kaka na fiske 10 kilo ya pamba tension na yeko kita ozomona donc babiloko wana eza babiloko moko oyo ezake yo mutu surtout zaka na poto normalement ko na ndako ya mutu a poto ekozanga te oyo faut zanango eko sauver vie ya mwana na yo mwasi na yo mobali na yo tata na yo mama na yo oyo biloko oyo normalement ekozanga te eza nango cher te bon peut-être na bieza cher te mutu mosusu akomona eza cher bolimisanga mais à $30 $35 ya bien nango osombi yango eko sauver vie na yo. Tension eza malade parce que ni nezo poussa makila na nzoto eza motema. Tango siko tension mati motema comment travailler makasi. Là comme machine ça tout. Donc ezo travailler mingi et ti so que lembi l'air nde yo meyaka yango wana. Parce que il travaille à trop. Vous comprenez? Donc normalement ils ont recommandé na ndaku na yo ozala na oyo. Surtout biso ba africain to linga ko yeba te ko za na problème na nzoto. Babino kene pas docteur o kene ko sala ba checker. O kene kuna na wa yebisanga on dirait wa yebisanga na comme na nzoto. Na kena docteur te. Nazo kana nga bien. Donc mela ma nkamba. So kana pesi papa mbote. To zongi liso esika ya biso to sala kaiti dite na likamba. So kana pesi papa mbote papa mo nga ne ba to dozaka. Ozimbote. Osokoli mbota ngo. Ti azo sala bongo parce que aza ko négliger ba makambo oyo esengeli ya sala lokola mutu devoir na ya nini boy. Makambo eza na bonzoto yo mona kaze papa fumalongo mutu ya pesi papa atindi album me na hôpital. Vous comprenez? Donc ye alingo que n'est pas docteur te mais so aka simika na simika boka papa ale asokoli on. Yo zana nini zo tungisa yawa kende ba na kema mona likampamba tena na lekaka pa papa na expliquer papa. Zomon yo moko yebi ke loko moko eza bien te kuna olo le kana docteur pe loko asina sim papa nzoto ba fio muninga kende basala yo nini wana esenga opération ba fo ba fungula ba nini tout ça bon sina ke ba papa na su papa. Zomon mususo mona yebo chance insane bele parce que Monica a détecté que le moment où il bien tel nzoto si comme on a comme ça ça sacrifice mikoana comme il belé la chorale mona comme ya za kama makasi na chorale ta comme ya mingi belé parce que aso minimiser le moment boye ah mona roi soka sala moi ici là moi et bossa parce que mingi to za soto Monica on dirait so ignorant on dirait longwe te za donc yo faut sala oyo ya yo ya kibomoto et là où dans malade mususu o bat babanga ka madame Mouzalano na maladie wana qui tension. Et ça très dangereux. Parce que eko ko attaquer yo brusquement sans oyeba pour symptômes exacts. Soko dans libumu pas sous mona ken kolo estomac ezoko soit estomac. Mais oyo oyeba te. Eza nango zano pe bi ozoke na yo to sala pe makambo na défilé pe yo wana zo défilé. Si vous avez un zonga boyen tabara fait le qui somo li antabela mungu bele mama na lexi mungu. Or normalement ce qui oyebi o kokiko stopper yango. Moni parce que nzoto amutu eza lokola ebale linga salité te. Bon mona ke balé. Ba sa et pour ça ba salité na mopanzi. Soko ki o termine ba mona ba salité za mingi na mopanzi. Mais ce qui salité les qui mingi. Au moment que maïwane za salité parce que salité wana les qui mingi. Mais si ka o ezake au moment moi arrivé moi kekaka mamsu mona oh mayango propre bonengeni na zamba boy mai propre. Po eza na salité mingi te ba boa biloko ya salité mingi na mingi te siko naturellement ezo poussaka yango po nzamba saleli yango ndengwana. Nzota mutu pe za ndengwana. Et salama po emis salaka emis salisaka yango moko mais soki eloko exagéré nzote kokoka lisusu te po emis salisa yango ndenge ezalaka ozoki ochena yo kisite mais okomona nzoto yango moko ekosala ti okomona pota pe kauki tsanku to chakisi mais soki pota eleki munene ekozwa ba infection okomona pena ke pota eleki munene ti ekosenga ke basala linini moko boy po nzoto na dimension nzoto kokoka yango moko te. Moni parce que lelo to ça la négligence na ba négligence na ba que moni bat balanda biso mingi
mbala mususu ko introduire likamoko ya bongo et ko sauver vie na yo mutozo tala et vie ya tata to mama négligence la kaming to na poto metolin ko s'intégrer te makambo nyonso zo mona kana lingombe zo kufa kuna mwana bo makamba molimo nzamba yebi nzamba ko bongisa yangona eza recommandé ozala na nini na ndaku okeyo cheke et puis pemba mso mona ngana kenda ngaka pa docteur yeba yango ke tension oyo yo ke ko cheke c'est pas docteur yango te e ko qualifier yo comme to e ko disqualifier yo comme mutu oyo azana problème ya tension yango te parce que yebani ke soki mutu akei pas ya docteur azana nerveux tendance ezali ke tension na ko zala kaka likolo natanga livre moko boye ba koma bloc wana alanga ba benga ngo white coat ozomona white coat nini ya pembe wana ya docteur soko moni yango tension oyo ko mata yango na ba docteur na ba livre bele la tanga ezo kotinda ke mutu fo azala na nini ona ndako yo moko zo parce que ok pas docteur ezali kolo ok pas okokene mususu omona parce que ba docteur wana balingi mbongo tangu yo zo kende kuna yeba zo futa ye siko fu bozo ya ebele po bato base ebele surtout na ba système ezake okomona ba docteur et ba zo traitement ofele bato base ebele ana ta ona ta bana ko éduquer yo so sali recherche na moko de ana ta ona ta bana ko éduquer yo bato baleke ebele ti yo koti wana zo pesa yo minimum donc peut-être maximum à 20 minutes ozana nini siko soki yo yebi ko expliquer te akoyeba pe nini te obina yemina mona ki kona kuna na osala bona ozongisa bona osala tala ti azo kalika bia ekozala boye ay ok na pesio kisio yo kende soko sali bo songisi bo sali bo ok ti azo bona mona abanduki ni kotambola pe azo koma azo finaliser siko eza yo nde mutu fo poser ba question po o pesa ye musala ya ko éduquer yo parce que musala na eza a bombarder ba kisite musala na eza a éduquer yo yangona musala na ye mais lelo ba docteur misala échangea et comment mingi ya kopesa ba kisi pona ba compagnie wana ya pharmacie wana ba sala ba mbongo na bango donc voilà et comment quoi business vous parce que ceux qui ba sali mbongo te ba belé te ba pesa ba kisi te moyen ba sala ba lar na bango ezati eza cop et comment on cop or docteur azana pour a éduquer yo avant même ba peso kisi aye bisa yo ne ci par exemple ba tension ezali kolo bon moni tension za likolo naturellement okoko traiter yango nde no koko sa mama okomi munene trop mama okomi munene trop abi lelo tala suko abi mama longole lamba obi tata longole lamba o longole lamba likolo boyo quoi Michelin o Michelin ya pibisa pine wana da omoni ba za mabumu ebele eza suko so ba simba zo mona no ba simbi pena musuni bona mupanzi or poa wana nyonso ya mopanzi o ya mipanzi misuni wana nyonso wana yango nde ekomatisa yo tension makasi ozomona sikoyo yo sikoyo ofandi wana sikoyo mama yo opeza combien matana na kilo na batala boye 100 soki combien na mulai na yo oza kilo mingi normalement te ana te même ça ozomona ke problème yango ana te kozwa ba 40 minutes afana ya dike yo non eza sikoyo yo moko ou bien soko ozwi chance ya koyana kwa na ba video ya boye to vani ko pesa yo ba explication na ndo comprendre ils a raison tant ko kende pas na yo poser que chabi mais oui c'est normal et bon ba yangote eza ndengo wana oza ba kilo ebele faut kitsa mo ba kilo na yo wana pour graisse eza mingi kitsa ba kilo mikolo stopper fumbwa stopper makayabu stopper biloko wana olingaka mingi wana biloko Afrique wana nzombo lamba ba po soki ba lambi biloko na biso wana soki mungu ezate eza goûter normalement ko zana ni na ngote ba ko sayo ke kitisa muke ndenge na yo ya kolia banda ko sala ba régime banda ko sala ba ndenge za ki oza ko crever ozo liate ko sala par exemple parce que ba régime ebele ezali oyo eza pe recommander na ba docteur ko sala banda tongo ti 18 heures au lié le côté. Or, spirituellement, pesa recommandé. Zomona. Zosana ba programme na yo banda tongo ti 18 heures. Obi osala ka olia ka mbala moko. Tango mbala moko wana ozolia parce que insilum soko le biloko nyonso ozolia ezo matisa
to ya insilum na yo to wana soki eza likolo yango to sikoyo esalaka ke insilum wana yango sikoyo ekangaka graisse na nzoto lobi eza likolo lobi eza likolo lobi eza likolo lobi eza likolo ale ozomona donc yango wana eza vraiment recommandé soki oyebi yo oza nango solola mpe na mutu oyo omoni ke eza bien soki omoni koza mpe na bandeko na Afrique oyo omoni ke mpe baza ah mama naza na besoin mama azalaka na problème attention fo sombela eloko oyo oyebisi bandeko na yo bosombela oyo mpo mama azalaka nango na ndako batalaka ye na tongo soki osombi yango oza na besoin biloko misato oza na besoin oyo oza na besoin oyo eza nini ya bik oyo mwa carnet ya koma ozwi lelo na tongo okomi lundi 19 bla 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 2019 okomi heure 7 heures okomi nini wana ozwi 12 par whatever o 120 par whatever ozomona lobi nango ndenge moko mukolo kokende pa ya docteur o memi yango oke kolakisa ye ozomona akoyebisa yo ke eloko ezosala malamu oyo pe ba nini oyo eza ndenge na moni boye normalement photo chayo na kisi fo melaka kisi bakozwa kisi bapesi yo et puis bandi ko éduquer soki aza docteur a bien abandi ko éduquer yo akoloba na yo mama fo salaka mwa ba activité physique na tongo bimi oke kokima mwa bambangu osalaka bo parce que ekosalisa yo pona boye kolia lisusu biloko ya mungwa te batu mususu ezate kutu ke fo asala régime adimine mungwa te bakobiso pena ke kata mungwa surtout mapa biso na Afrique to kamingi na notion na tongo eyebani ke fo melati elo kwa koloka moboye donc na tongo mutu ayebi ke fo na déjeuner le avona déjeuner azomona ka lipa na ti to ya ebi déjeuner ko zapele o mo mususu te ti na omelati di wana lipa oh ba mapa ekana ba mungwa bele ba mapa okoka guya neti mungwa bote meza na mungwa eloko nyonso batie na paquet ezalaka ekoko c'est moi sur ça on se comme ce qu'on éducation okomi mayele soki eloko okotala sikoyo osombi eloko tali na ba ingrédients no tala ba nini ya ba nutrition otala elobi awa sodium eza mungu ezali eza eloko oyo na sombi oyo nako eza fo okoko servir yango eza na combien de repas 5 siko batala na combien de grammes ya mungwa eza par exemple 20 donc 20 wana soko le loko wana mbala moko elingi kolobozwi 20 wana fois 5 zomona 20 wana fois 5 wana nde combien parce que ba mususu docteur ba biso ko moni ndenge za bo mungwa na yo fo ezala ba gramme boye na mokolo zomona okoleka 100 grammes te na mokolo moni biloko wana nyonso ezali éducation oyo yo moko yebi ekoki kosauve vie na yo ekoki kosauve vie ya mutu mais yo yebi to kanzaka na okene pas docteur ou bien na keka abotisa na kosambela omona na osambela yo na na beko okene attention mama yo mikolo po kimi beko mama okimi pe beko mikolo yango na pe attention zo mato parce que okimi beko mususu pe to mona kake eza attention mais mususu ezali na famille ba attention mususu ezaka eza héréditaire eza na famille ozomona misusu ezali pona ba régime na yo misusu ezali soki ndenge nini wana ozomona alekosenga ke oyeba ekosenga oyeba soko sepeli na video zwa yango tindela yango mutu batu nyonso o partager yango soki yo oza nango na ndako na yo soki pe oke kosomba yango tia na commentaire kantuka nga na sombi yango e namoni pena ke ozalaki na raison eko sauver vie na yo vie ya ndeko na yo ata aza na Afrique ata aza soki na mboka nini eko sauver na ndenge nini parce que okoyeba po tension ezali ebomaka na silence ozoyeba te ikuna ezokosala makambo nango bato mosusu bazali bamelaka bakisi banda omela bakisi po nini na ezala nini parce que soko oyebi parce que siko babi ke yo eza likolo makasi mais oyebi te oke na feti balambi ntaba batie ntaba wana babomba ndango na mungwa mama wana asalaki erreur siko yo oza na esenga kuna eza deja ya likomata mais oye susu omatisi yango lisusu okosuka leo ozonga na ndako boye nzoto ekomi yo soki ndenge nini wana
ah fete wana kenda kina mona ki lo mona lia ki wana mena ebité soki nini hein oyebité oh soki oyebi omoni po keno pe na fete ole no pété omeli no pe ka mai bi o mema ki lo no moko boya olia voilà be ole memuke ozomona donc nyonso les ali que éducation faut yeba eza très important ndenge toye na libanda mboka surtout ba o bazana libanda mboka be na ba pays développés eza important to s'intégrer na ko yeba ndenge ni to ko fonctionner na ba vie na biso na ba mboka na biso bisika to uti ba ndeko na biso baza ko na tango zuye na téléphone okoso ane ndenge ni raisonnement na yo faut na vitesse koleka po yo oza exposé na makambo ya ofele oke na librairie ozwi livre ozotanga livre ozo laxi makambo ebele okoko koma na wala docteur mais oza no docteur te oyebi pe makambo oyo ke docteur ayebi asali bambula ebele ake na classe mais yo oyebi makambo parce que otanga ka ba livre oza na temps ozo ofele ba livre ozo ofele ozotala ba documentaire ozotala ba makambo ozo comprendre que ezala nde boye tension mingi ozokende wana nga na nga bien ozokende na yo obele na kende mbala suka pa docteur amona tension nga na ngo bien nga na problème wana te oh oyebi ndeni oyebi te ya mbala moko kaka wana oyebi te oyebi na ote parce que koko kita comme koko mata donc wana sujet tozalaki na ngo ya kobenda kotira attention na yo ndeko eza très important kende kosomba ngo eza na bamboka nyonso ezali odepense $30 wana ekozala $30 moko ekoki kosauve vie na yo vie ya ndeko na yo vie ya bato nyonso oyo baza cher mpo na yo okokosombela bango yango comme yo moko mpo okokosomba bozala na ndako soki bozalaka nango na ndako te obimi lobi luka moyen stoppe na pharmacie moko na supermarché moko batekaka babiloko kuna otali oyo eza ya bien osombi yango oye na ndako obe ale mama chana liboko yo tension nde chana liboko afandi bona mais ces ateke bazo joyeux ozo ningana te oza calme bachela liboko tout ça au calme là zomona suis tension pas hormona soko moni keza vraiment likolo makasi yango na ba nini mususu ke pas docteur bazio tension likolo makasi bako tikote bako garder yo kuna mais mingi ozana ngo ezali likolo makasi mais ozala kapa na yo tango mususu pe ozosala makambo mususu comme kolia bilo mususu OK fala ko lia ngo tene tawa na oza mususu ke mabi oh docteur azokamba mais yo zotambula ndeni azokamba ne ozotambula ko siko yo ozo yeba note mais azokamba pourquoi donc eza vraiment important makambo na loba eza très sérieux po nzamba za ne ka ndwana soke ko likambo na loba ta mususu papa simo mbanga lingo ye bango po ngape inspiration ka ye na lobango eko soke ko sauver peut-être mutu moko yo peut-être eza yo nde mutu zaki na ngo bezo po likambo ko za na zolo baboya 1000 personnes ba yo kiango mais ta mususu eza pona mutumi batumi bale moko boye oyo papa simo mbanga linge ke likambo ne toucher bango po e sauver bango mais soko négliger o monika balala ngana balala joma wasisi na balala côté ya mususu total maka mususu obosa na yo après le beko baka papa otiki nga été peut-être libonde li osambeli manzamba yo ki amwa lebeoke na o pesa yo tolimo boye eko ya kala mingi tao mbumba la moko moni choma ka lobby a développer sujet o pe a recommander loko moni donc eza bien eza pasi na mboko pour garder ba poids ya bien mbala mususu parce que biloko eza exposé wana ko lia ba mebele mais ala kaka te mabeza ke banda okoya na se ofanda libela te faut uzala okei okiti o mati okiti ozobunda na contre ngo ozomona ke banda o ya munene kuma munene donc kuma munene ofanda ga wana musuku na telecommande pamba pozwa telecommande za likola mesa ozoma ka po chabo yokobenga mwana gelo gela wa utali banda kuna na kosakana gela ofaya ko zilo telecommande za awa banda o mi fan na divan bo yo tala ba théâtre ozomona obengi mutali banda kuna musika gela azo ya mbango akasoli kamira bi est-ce que vous avez moi comme maman on met la place sur maman ko poza la ka ko tele mo zui yo mwana petit kaka zui anga
Parce que vous avez mon trop, vous avez lembi. Et puis, bien sûr, vous avez vous sentir fatigué. Vous avez fatigué. Faites attention, vous avez vous se sentir fatigué, vous sentir au lembi. Vous avez vous fan qui vous fan ni kaka. Ce que vous avez quand vous avez ça la fona chocolat souba sani ah c'est fatigué mon cher. Et puis, vous avez bon lali. Ce que vous avez ronflé yo zo mona pourquoi ne naza kolemba bonni musale belete eza elo mo eza normal te omoni or soki sikoyo omoni mikolo pena na stopper oyo ou bien kolia nanga ekomi parce que koloba te ke kaka pour régime ya kolia te wana ke osali ke bien abando lia te fozala kosala ngo pour e banda kosala normalement faut sala ngo ata une semaine même chose olia kambala moko na mokolo oleka mbala moko esili ozomona oleka mbala moko esili na mokolo bato mosusu baza na mona mokolo balinga ba biscuit ba bonbon ezata mbimba biloko na kotika na Afrique te ba bonbon komona ye alinga nga na voiture na ba bonbon na o kote na voiture na papa bonbon na ba bonbon na ba biscuit na ba chingom ya suka lebele ba nini tusanga ya walinga ba shi oza chingom mona te mais soko yebi ke za biloko eza bien te pona yo oko éviter yango moni oko éviter yango c'est pas pour rien on zo mi sentir kilo et ça parce que loko moko eza bien te na kati na o donc kende somba oyo et puis soko zu courage oko komela ngata na message comme ça tout discuter le kambango oyo ko kipe ko sauver vie na yo comme vie ya batebele right donc lobby peut-être na week-end tous en avait mission de préparer parce que nga banda aborder si j'ai bon côté ceux qui vraiment na vendre les côté ils ont makambo ebele oyo senga pena que photo analyser to lobela et sengir avec preuve à l'appui donc beau continuer ko partager ba vidéo sali sur la page à YouTube beau s'abonner kuna makambo ebele koya parce que mikolo yo tozongi penda susu na ba direct ndenge za ki liboso et to continuer to programmer émission moko o bino bozala pena opportunité ya banda ko bengaka pona ko pesa ba opinion na bino tout ça donc ndenge la kaka all right okay bye.